Lelo esali yo ndenge nini komona Fifi wa azwi place na RTGA gare azara déjà na RTGA bapesi espace ya gare centrale ya musala asali crème te abomi mutu te Fifi wa félicitations sope bapesa ki pe ngana na sala poza musala oui so bapesa nga pe ngana sala bongo ça na gare oui eza lo nga pe na remplaçant mboma bona yokela mboma maona kangina Congo tant wili ka mba remplaçant mboma ça va ma azoka mawate eza musala po ni bato basongo crime ki Fifi abomi mutu esa asali sonde nini eza ba fleur a mérité musala na tangela abomi mutu te eza pe yete eza mukonzi na chaki wana mukonzi bane ko envier place wana nde bato bazoloba congolais nda abula bongo eza entreprise moko so mutalongwe ba luka mutalibanda ba otala mutu ni asala wana bon nani azade yana émission na samedi donc Fifi c'est toi qui fais la chronique donc tu dois remplacer parce que yonde mutu wana ba numéro d'artiste c'est ça et puis qu'on est à ma casse dans la rédaction puis Fifi et moi mutakoya dans la merde c'est une dans naïbité éducation koloba surtout apprécier que le maloba et on a sa grâce témo nous on est loko mo yebite loko yo luka voilà les grâce témo pe ba te belé baloba on dit mikolo pe alali alali grâce témo lamuka donc soit yebi loko yo luka on sait la chose meilleure mais excellente station il y a ba moni biso to sala na ba grande entreprise koto ndene sko ezara faible ya ba batala biso ba orgueil ba et bomara bonso dans le maman bobu mais ba ko ba grâce so ba formé afin d'être ba biso ba dé ata ba 4 mois ba koti à ta place moi ou à ta place moi on sala ba publicité très bien parce qu'elle parle bien. Excellence Soir Africa avec notre site internet www.excellencesoirafricain.com prend en charge le minerval de quelques enfants et étudiants en RDC et au Cameroun. Notre objectif est de construire une école avec internat pour les orphelins et aussi les enfants dont les parents ont des ressources financières limitées. Merci de soutenir nos projets en achetant nos produits sur www.excellencesoirafrica.com. Nous proposons des cartes postales à moins de $1 par exemple, des t-shirts, des hoodies, des porte-clés et tant d'autres choses à différents prix. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mère Suzanne sur son numéro WhatsApp plus 44 749 16 40 758 ou envoyer un email à contact@excellencesoirafrica.com. Africa Lengi TV, bon s'abonner, hein? www.africa Lengi TV, bon s'abonner, débélé. Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali. Ah, babi mikolo, tozo bin Elengi ezali, Africa Lengi TV, bon s'abonner, ebélé. Dans son, olingo mona maninge John, s'abonner na Africa Lengi TV, oyo kama solo ya kitoko. Ya solo ya ndembi te, ya aubergine te, ya pilipili te, ya solo. Hein? Gros bisous à tout le monde. Africa Lengi TV, Elengi ezali. Mingi tolanda rapé Africa Lengi ya Mike Lokamba. Hein? Place Bilingi ezali. Où est la parole à Tour et Mado? Ah, babu maga. Ah, nabela bedane. Adi ya betatoke. Adi ya bedane. I want to my bedane. Adi ya bedane. Ah, tabela. Ah, tabela. Tagada. Voilà, bonjour fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers les pays, à travers le monde, aimables fidèles, vous qui aimez cette émission, restez branchés en même temps sur www.africa Lengi TV. Cette émission a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble, une émission qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur les artistes musiciens, mais aujourd'hui, comme d'hab, je vais devoir recevoir notre concert. Hein. Avec elle, nous allons quand même de parler tout autour de Makambu Oyo, Tozoyoka, Oyozobiman Internet, et sur les artistes et musiciens aussi. Moi, analyse, et ça, là, très très bien. Aza, Moutaba réflexion, Inentelo, Oyo, Asala Msala, n'a pas mal sur Airbag
TV. N'a présenté Bino déjà hier à la personne de Cynthia Kapache. Bonjour Cynthia. Bonjour Mike Lokamba, et ça a toujours plaisir pour Nanga. Natala m'a appelé trop, surtout Sali Dio. En tout cas, on a CP Linde invité à malgré na salle sous émission internet énormément qui m'a makasi, mais na que yo me manga bien et quoi affecté ba fan Nangate et merci d'être sur le plateau Voilà, avant que nous commencions, je me rappelle que naïba évolution et c'est comment Bando Bandi ça évolue comment. Quelles sont les difficultés déjà où vous rencontrez Yango depuis que vous commencez? La difficulté c'est que les journalistes sont vraiment nés dans l'ingilate. Dans un monteur, moi, qui professionnel, on a changé mon sous, vraiment moi amateur, on a titre, bon, on a correction, et puis ayebi vraiment internet, c'était on a vu façonné dans royeba. Difficultés ali nan que annonceur vraiment, c'est basé vraiment dans tête, tout ça la nuance, bilo news tout ça la bisomo, malgré que na déviement ba tchelanga logo no mona wana pina parmi pilier ça YouTube. Annonceur, il y a sponsor privé. Pour annonceur, il y a YouTube, publicité déjà comment on cote, on les a déjà, ouais. Mais sponsor, on est je comprends, oui. Voilà. On a finalement tout ça la peine à peine na bango comme attaque 40 places et ça la biso bien transport, comme sa voiture, sous que mon biso tout ça plan belé. Ce qui fait na biso maboko bien et ça la bien de la difficulté à débit et ça vraiment belé. Question de curiosité, Elinga Siko tout à l'heure. Ouais. Concert solo la fifi wa? Ah ouais, très bien. Lelo et Salione Nini, comme on a fifi wa à 8 place na RTGA, gare bon hasard déjà na RTGA. Ouais. Ba PC espace ya gare centrale. Ngolo banini. Ya musala, asali crime abomi mutute, fifi wa félicitations. So pe bapesa ki pe ngana na sala po za musala oui so bapesa nga pe na sala ngo sana na gasa oui eza lo nga pe na remplaçant mboma bona yokela mboma ma na kanga Congo tant wili ka mba remplaçant mboma esa vraiment oui azoka ma wate eza musala po ni batu waso crime ki fifa bomi mutu et ça sali sondeni et ça ba fleur a mérité musala na tangela abomi mutu te eza pe yete za mukonzi na chaki wana mukonzi bana ko envier place wana nde bato bazoloba congolais nda abula bongo eza entreprise moko so mutalongwe ba luka mutali banda ba otala mutu ni asala wana bon nani azade yana émission ya samedi donc Fifi c'est toi qui fais la chronique donc tu dois remplacer parce que yonde mutu wana ba numéro d'artiste c'est ça et puis qu'on les amakas na rédaction oui les amakas na rédaction bien dit bien souligné selon toi est-ce que Fifi a un critère ya ko présenter émission là? Fifi et moi mutakoya dans la merde c'est une dans naibité éducation koloba surtout apprécier que na maloba et on a ça grâce témo ozana eloko ngo moyebite loko ya oluka voilà c'est grâce témo pe ba te belé baloba on dit mikolo pe alali hein alali grâce témo lamuka donc soit yebi eloko ya oluka au sel la chose meilleure mais excellente station il y a ba moni biso to sala na ba grande entreprise koto ndene sko ezara faible ya bat batala biso ba orgueil ba et bomara bon so no mama boaboui mais bat ko ba grâce so ba formé afin d'atteindre ba biso ba de ata ba 4 mois na côté à ta place mon boy à ta place mon boy on sala ba publicité très bien parce qu'elle parle bien azar moi très posé talanda sala ba face au micro. Et Fifi de même, Aébi anglais, Aébi français, elle parle très bien. Aébi ndeni ba réalisation, soit bongi si kaka, en tout cas ba fleur. Ils a crime, des attaques que soit bomi sont ndeni. Tata va proposer que ngo ça non na. Oui, na sala, na bomi nani. Eza musala so patron abi sala. Chabani recorda nga isenga fanda wana nga na okele mboma mama. To kanga ba minemi na mboma. Tisiko to za bien na papi. Voilà Mike, opportunité barata ngote peut-être oya zo quitter amona ki on l'aime sous et l'autre côté et Fifi a relaxé biso batala pe na monde déjà dans sponsor malgré na telle émission à dimanche mais la sponsor naé Fondation Moroboé. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Nakoki kokabwana te sans pourtant na tout nayo makamwa ndule vite fait une question seulement. Voilà. En tout cas, Cynthia, mais c'est obligatoire. C'est juste point de vue. C'est juste mise au point salé. Selon toi, actuellement, Ferregola n'a fallu pour pas.
nana zo représenter drapeau na biso et puis nana zo sala plus que mi na ndenga libanda nana zo représenter c'est qui on n'est pas cité les noms wana nga nana tiki bat baloba pour obetanga mabaku parce que faire à blokanga après voyage à Gabon faire à blokanga comprendre atala non le on émission na yo toya pardon si c'est la kato ozo maloba toya ce que dénoncer ba mission oyo ba bloka ndesi nana ba mission belé pe ba blokanga et belé donc je me suis l'émission spéciale to fingate mais comportement aussi il faut tout juger voilà comportement aussi à ba mission na biso faut to lo barango bon on appelle si na ya dada place aza conseiller muta conseiller en rapé pour ba biso na orchestre to ya 20 bateau msou l'impose bazara ba soda ya papa Hervé mais au moment où on t'a bloqué c'est que t'as libé fort non ya kala ye moi zonga tala si mazonga moto il faut zonga ka moto na vie et puis attends le moment besti non kota honte na gangi pas bien faut to ba mam sous sa famille mam sous sa to souffrade na bande mo ko mo na peke au talipe na wana te on a petit na ngasuda au lekisipi comprendre les appels locaux et ça que musique na bisongo et qui peut libosoter les gens parlent de Fally boyna boy mais Fally il est très reconnaissant na batunaye hein pour que tu na clip mikolo hein et ça ko tu pona bongo ta ko tsanga na clip te ngata ba finga nga pena donc équipe wana na habité so ezara nini to ba no finga nga mutamatis na lobango so ba roloba na lobango Fally a sala émission na ti le collé atanganga parmi bateau le bac non ça émission na bat me souté mais il y a des sœurs il y a des filles comme notre sœur Cynthia Yaya atanga ce que tala mutu ya tala Fally oyebi eloro sala nga pe ke batu ba reconnaître nga le na sali pe YouTube nga bat ba like bat ba s'abonner pour Fally atanga nga ba Camerounais ba comment komela nga na ba WhatsApp ba Camerounais ba Ivoirien pour anini. Toi, tu causes bien avec Fally. Cynthia, toi, on te connaît. So, et l'autre actualité, bah, comment on t'indique là? Pour à ça, la geste, on a. Na yamba une émission, on le loka qui para koko le bima nga. Ala ta kagou. Na kenda gabo ba sala ba. Oh ba kora ki o sala. Mais bah éviter là sous Fally, tant on doit bête ba concert membre ba dans à 2 personnes. Mais bah biso peut on dans à sous 3e et en soutenir. Comprendre? Les deux commandés comment OK. Le long entend non le baba mon a Fally sonde nini. Faire sonde nini mais tant aux allons on a ba grand hôtel faire bêta. Il faut ngana kokoto ke luka talon moulai. To là ta ba robe bien pour to y a to décorer liboso pour petit baya. Comprends pas biso to ba fille à ville ya tongo. Quelque part vous déplorez déjà bateau bazar en fait va fouti bino na monnaie d'échange bazar reconnaissant envers bino c'est un bazar reconnaissant té ya té ya ngomona na ba TV na biso ya kin ba journaliste ebelé ba boxer ba musicien là je te dis vraiment vrai nga jo mona vana vient na problème kenza ibsanga omona nga dana yamba jibeto era mais naza problème o naza tchango na mutu na yo musicien té muto sala ozala Licolo World, c'est toi-même au yamba et côté au commissaire et loco par rapport à aux opéras. Quand tu as mutu nete ko faut yamba millions de gens pour comme Cynthia Kapachino et ça gueule na yonde comme ce place ça. Et enseignant nga, y on a comment mon mutu soit boxing bon, aibiti non. On te peut oise aibi valeur nanga bon. Tout ça les chemin on les appelle partage non partager puis na bande ko ba journaliste. Quand tu as mutu nete so yambi nanyo c'est de ko kufate. So mutu na besoin noter amoni apport noter et ça attend bolingwa. Aux gens mobile mo amoni apport noter à lundi moi ça sika. Oui c'est que ça fait mais na biso le kamba photo za la fidèle na bat na biso et puis to yeba relo to luki na sepela moko ba fat nanga ba mo lo ba héritier il faut tikaye bona boye. Mais nga na sepela na wata aza mutu mo za ba défaut na Max je te dis mais c'est un bon garçon atale musu ba to ba hypocrite atika ba finga yo bona bo menga na tala retour ya wata avec nga tu vois il faut za bongo na ba te belé ça fait vraiment du bien faut ba musicien ba reconnaître ba fort na biso ba pesa biso et l'autre côté to la tara bien pour no yamba bon to zo ba émission na bon to tchon na ba internet na ba actualité na bango to lexa bango na ba chaîne à télévision ba pesa biso et l'autre côté. Mais c'est pour mon accord. Yo monté mission là mususu ya muntu au diffuser yango au tchango là mususu ya peso succès là mususu a beaucoup d'album bien sûr mais par rapport au il y a fidélité na envers yo. Tu vois, il faut te reconnaître. On moni so musicien, journaliste a fait sa affection dans musicien mon peut-être des fois
to tena regardé retour ya muto wana envers. Voilà. Cynthia, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Willy Moucheni, le véritable code. Je dis merci à David Lutete, Gaucho, dollar plus dollar égale dollar. Encore merci à Jean-Marc Abunda, 520 gigas, au Azota la Bisson à François. Yolande Maloula, na Bossagnoté, peut-être mot de la fin, pour na lelo na bandeko surtout batala ki biso. Merci biso Armandine Mayangi, Willy Kinyangi na Nicole Kinyangi on ba couple. Maman Lolotte Molisho, wana motema pena maman Lolotte Molisho, batela goga bien. En tout cas merci na ba onyo so balandi biso ba vie na ba papa chéri motopamba ba contribuer et belé na ba carrière na biso, ba mopao, ba Verambo en tout cas ba JDT, ba venanga ba le karma pa, ba monde chante ba za belé o ba soutenir biso ba tcha biso poids. Bossa la peka bongo ezala te ken intérêt mo boso komi world au boaxi biso eza bien te bo tala rapé be fort na biso et ça la rapé que tozala ya moni to comme yamba biso ba mise o ba bandi lelo peut-être lobby ba reconnaître biso en tout cas bo tchaka biso pena ba journaliste na place na biso ata bo commission ndani ba international sonde nini mais so muta komelio ya on a remercié à Vierambo so komelie mo répondre ba fali wana so zarapena mutne so komelie tala ce répertoire so komelie monstre voilà baza ebele boza ka bongo bo changer te et bando sala biso pe équilibre bato pe ba bebisaki en tout cas ba bongisa ngana fimo bona e ba maluba nanga et puis je contrôle na sala et tout na tout vraiment na émission na déconnecté et merci na ba fait na biso ne soit soutenir biso boza ebele Raoul Machoupe sponsor nanga bona wanzambi fondation bona wanzambi en tout cas yo il kara airbag na ba sponsor merci na maman Carole Aguito Sonas Tisigon Aliaka président Chabani Record ba émission na réseau le Kala Congo avec logo ya Airbag Télévision en tout cas esto rabinoté son nom mwa fali parce que yépe pas à l'écara ayebi que Cynthia Moazala petite sœur wa sur bloqué nga na intimité mais so likambo aloba ata so émission za mabe na sa émission na cocodilation aisanga pona otali ki bo moi sinon comment tu peux laisser muto finga nzoto ya maman émission non et ça taka saranga soni fali abenganga abi c'est pas pour Fali c'est pour toi tu es une fille tu dois te marier il faut ça la carrière na yo mais ozo yamba muto azo finga maman na émission na yo ya saranga soni l'artiste bon baza ibelete en tout cas so bo mona ke lo msuto to pesara mo ba éloge na batoana parce que ba sala ebele na ba carrière na biso alongolisanga ba émission apesanga ba conseil asala ebele ya mona des fois pe soaka so la msusu so na papa RVT soaka pour baza bato pena en tout cas ngai na ko marché monter et ça la bienté pour aza pena mpaka comprendre ya makila bato mona na bom na ndinga sala ke ezala bongo mais bakisongi ka na mokila onde ekindaka mais batala rapesima bazonga rabat merci na cashman ni manix tibuki na mona eka mokolo moko mais a solo là na mona azana kina papa Gucci manix tibuki cashman en tout cas na ba onion so balandi biso to na bi cashman na kasi maman papi Chaco vient à partir à state et ça lui vient vraiment merci surtout lobby ma bientôt to déconner ça rapport to zone ça va vie hein voilà ouais voilà merci aux gens à devoir et aussi la critique et à dénoncer ma maman bé merci vous allez parler pas mal des choses ici ba ndeko batala rabiso mon magamuto solo la awa ou bien réflexion na biso to koka na biso te so bolingi bo baxela biso pe mama yele bo commenter o leko ya kofinga lobika kino Cynthia koto efolo baboye Cynthia mona musique ezalaka boye po biso pe to koka na biso na nyoso te Cynthia. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Nabande Kotou, Batala Kibiso du début jusqu'à la fin. Merci Cynthia d'avoir été la nôtre dans cette émission. Je dis encore merci à Peggy Bokele, ou à Simbeli Biso vraiment caméra. Et Karandeng Zalaka. Merci à staff technique Nyosotou. Et Salon Kitoko Fef, Nakatsa Bandal en face à Oasis, voilà, la maison Oasis. Na moni boss Igo na PC Bambote pourquoi pas na Sacha Coiffé azoze ya toujours le banga pas à l'hésiter au baby ça client kuna na suki et na PC ndegonanga P-Square yekutu kumbo ki mate P-Square na taliga na moni ba P-Square mbala mon P-Square Coiffé na PC Mbote. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Africa Lengi TV, bon s'abonner, hein? www.africa LNG TV, bon s'abonner
ebele elengi ezali ye elengi ezali ye elengi ezali ye elengi ezali babi mikolo oyo tozobina elengi ezali Africa Elengi TV bosabone ebele dans sol olingo mona maninge John s'abonner na Africa Elengi TV oyoka masolo ya kitoko ya solo ya ndembi te ya aubergine te ya pilipili te ya solo gros bisous à tout le monde Africa Elengi TV elengi ezali mingi tolandaka pe Africa Elengi ya Mike Lokamba place bilingi ezali oyo eza parole à tour emado babo maga nabela betane adi ya beta toke adi ya betane awando ma betane adi ya betane tabela tabela tabela